Et voilà, très chers internautes, bienvenue sur EcoRDC avec JM mon nom, mais comme d'habitude. Là, je dis déjà un grand merci à toi, mon papa, mon boss Jean Tubo Tubois depuis Suisse. Bonne année, bonne année, bonne année. Et pourquoi pas à toi, Verdi Kyoka, mise au point derrière la caméra. Et pourquoi pas n'appeler ça abonné fidèle, Moté, abonné fidèle. Là, je vois Ambrasi, top modèle, la femme du patron. Top modèle, la femme du patron, na Luanda. Et Salon Roger et Samba, na Lausanne, Bazolanda Bisso. Pourquoi pas à Cyril Nataboufatou, Cyril Nataboufatou na Lausanne, Fiston Maloula Immorta na Lausanne. Donc comme d'habitude dans notre chaîne, comme Tozana Attitude Yamatanga et artiste Neno Toti Obumisa partout dans le monde Oboyebi Chiko Pouloulou. Tozo continuer ko solo la naba oyaye. Azala qui a envie, naba oyo bazala qui a un bon terme, naba opi bazala qui a un bon terme, et que moins témoignage par rapport à Chiko Pouloulou oyo atike biso depuis le 23 décembre. Lelo tozo lobela si on parlait de Chiko. Si on parlait de Chiko Pouloulou, naba bon moment, na ba invité. Auto bandako yamba o ba ozala wana pona ko beta lisolo ya Chiko Pouloulou ndenge bazala inaye et tozala pe pona poser la question parce que après ko kufa Chiko Pouloulou marambo shu ebimi moi mingi marambo ebimi moi mingi o esali que ba diaspora na ba artiste comédien moi séparation ekota et par rapport ya ba émission sala mena bandeko na biso ya ba artiste comédien bazala na ba erreur ya ba langage bazali na temps ko contrôler ba langage na bango te au moment que bazali na ba interview na bande comme sur internet et lelo tozana mama Jolie Walelo na Niki Lopez tozana bango na plateau Méga Père au Solana bango avant de présenter ba invité na ngai na opesa ba bonne année pa mon ami Guizé Emmanuel depuis Montréal na Canada. Bon séjour à Montréal, le PC Langa Madame Mbote. Et non, PC Mbote, pas à Mastananga, Lumière Isengo, Motema Richidi Isengo depuis Paris. Et bonne année Nabino, non, PC Mbote, et pas à mon ami Dazoflex, le stratège de la presse congolaise depuis Belgique. Non, PC Mbote, Nabatonio Sobaïbinga. Autosolarana Bango, on a Bossani Kotanga, Bossa toujours na cœur. Là je dis déjà bonjour, Maman Jolie Walelo. N'habitez n'a pas utilisé le micro, ça c'est bon? Ok. Bonjour Maman Jolie Walelo. Bonjour, bonne année. Bonne année. Malheureusement tout ça en matanga, bonne année. Vraiment malgré tout ça en matanga, désolé la mort qu'on a biso, ouais tiki biso vraiment brisque. Merci beaucoup Jolie Walelo Nandenge au respecter l'invitation à Bissou et EcoRDC. Nous avons monté en Solano en attendant au Pesanga Micro dans Ozonga Dayo. Et Mbappé Maman Niki. Maman Niki, bonjour, bonne année. Merci pareillement. Boni. Nangola Nzambe ça va. Attitude toujours ya mawa ya matanga nazomona kaka. Yebika mutu bo mesana ne soki alongwe bino lokwa moyibi onje ba yibi ekoyiba webte sala passe. Ah c'est ça. Mais ça là toujours passer ça ba pota oyo. Et kaukara vraiment n'a pas si pe ezara pas si kauka. Mais à part ça ça va. Nangola Nzambe ça va. Tozana moi mingi au solo là, le soya verdi kyoka. Et moi mingi ezali. Bon d'accord, on a ozongela yo. OK. Nazongi awe pa ya Maman Jolie Walelo. Maman Jolie Walelo. Boni, tous on va dans la date le 23 décembre. Le 23 décembre, vous allez wapi? Vraiment le 23 décembre, on a d'ailleurs au Lala. D'ailleurs qui a au Lala, on a la mouki à 6h du matin. Normalement on a la mouki na que ça a petit besoin, na zongi na matin na betu nanga. Oui. Na on a habitude dans téléphone nanga parce que na kanga ka connexion té. Na yoki ba message zo kota mbangu na zui Nathalie na moni na statut ya Rosie Muchopi na moni bati photo ya Pololo na ba pleurs. En tout cas malgré tout na mona que na zaina idée que Chiko ko kufa. Ah oui. Na mi lobelinga mona bishiko boni ko luka ba baseball na décembre parce que on Chiko mambo na maladie et le côté même idée était mukie ko za ngate Chiko ko kufa. Na bi vraiment pour any azoluka baseball ya takutu ba lukambo en décembre ko sa baninga mamba boye pona nini na lobi penda bongo ngamoko après na bando kota na ba groupe na biso WhatsApp na moni pena ke
batie na kota na Facebook na moi ba photo maman na boaki téléphone na bandi kolela na bimi makolo ngulu tina veranda na ngai to na bimi ba voisine na ngai ba kainga joli nini nga bien na okokate mutu nani nga na olax na téléphone na nga to bate ba pour la kufina nini bala moko nanga kokita na escalier nazali kuna lipapa moko ya mwana moko ya nga moko bala gomme na bima bongo na sukola te na brosser te na tika liputa na libaya na nga na kobima to bandi ko benga na o toza na hôpital à Monkole tozoya bo to nga to kende nde kuna ba yute bo kende mino ze biso na cinquantenaire parce que to ya na corps wani ze ba erni wana ja to koma ba 7h 8h to zo benga na koluka okanga mapoto kende na ndenge ti to koma ki avant na cinquantenaire avant corps ekoma vraiment ezaki passe mingi na ebisi yo omonombe neti nga joli pe na tension matanga na banondi mangote na ndime ipete surtout so na kanisi jour tozanga na bino na tournage na Grand Malik na ndenge to sola na Chico na ndenge zo ebisanga oh mona selika kutu na swani na bato shika ya kalmenga oh mon dieu je me rappelle na ndenge lobe na nga walelo na sepeli musale ekoli makasi nga bia pesanga numéro na robenga yo malheureusement toujours soutien au kutana te on est jour à suka beaucoup de jour à suka na mona Chico ya mwana to passa journée mobimba to mela masanga ensemble c'est ça voilà en tout cas et ça n'enga pas moko donc ti lelo na nzima te ke Chico akufa vraiment ok d'accord na ozongela yo na ye awe pa ya Niki Lopez oui le 23 décembre tout bétana le sola le 23 décembre ozala ki wapi le 23 nazali na ndako na la muka itongo makasi po tozali na tournage ya mère Eve ba solution na uti ko sokola na yes na bongisi pe ba bagage nanga na bimisi ba maquillage pour na tia wana le 23 le 23 na tongo na 7h juste 7h juste to bando solo na vie na WhatsApp na salele voice ma solo moko tuna kingai après pas zong senga réponse mon alati na ngape na lati salopette na bonga mi penza bien na zuika chiffon na tia na litama bo na moni voice a vie elle se coaching kui na ngwa bosa ni susu nini na zuika téléphone na cliquer voice name ba monoka Niki Pululu akufi oyebi na kokate na visa téléphone na benga mwana nga na benga ku mwana nga te pas ayeka toujours pembeni na nga yeso ki olingo déplacer azala wana pembeni na ozela 500 ou 1000 francs au PSA potika na ngati ka osala musala na ya ba bombo na ba biscuit et c'est ka Samantha fongolanga etirette fongolanga soutien na oki motema e baluki nga na visa téléphone na kriya bayana biso baepo Chico azai vraiment pire nga Chico na famille na nga bayebaki yepe comme si pas na bango pe bayebaki nga na ndo kende kuna mingi yepa bando ya pa na biso trop na crier na kolela ba grande sœur na nga bandi kolela net grande sœur na nga moko mambo ya ndo vanda na boma so etoke ba spectacle na boma to bando komela pa na biso kuna moi bayana biso bayambi esali bango bien te na ndako wana en tout cas esala mabe makasi maman na longoli na zinabisi queen siko tournage queen ebisinga tika biloko nyonso tout landa biso na ipeni na bina ipeni na oni neza kuna o place Chico akoma kofanda na bisava na zuka roba liputa na che lokwa na zena sanda dana makolo na latika roba liputa na bimamba la moko ti likolo kuna na zui moto rond-point ngaba ipeni na kiango na moto na komi na ipeni na bengi bango boza kote nino te toza na monga fula na Monkole comme na kola pe na monga fula na yebi Monkole hôpital to ndo kizo ba traitement na balemsi muta moto baluka toke tikanga na Monkole to komo ya nzela nde na ya na moto izaleka ya olela donc na bando ko maîtriser likambo Chico te na ndo mononje ba blague pour avant lundi wana tozaki jeudi na tournage na veni na bango tozali na ba joli na ba lovita na ba tide na kitambo na kwa mutu na se na leka na moto na mona petit frère na ye les rabi na se rabi ekoya
na tunende ni monstre abi ah mutu no yebi kaka na yebi te soki aza na Brazzaville to aza a mikolo ebele wana jeudi ngabi ah monstre mikolo ebele même na WhatsApp ya za so asala ta moi un mois bomona to moi bonjour atuni ndeni omona na te mikolo ebele bo azokomata oyoka na te boendeni bo azaka libanda rabia c'est sûr aza point noir na bisa ta point noir yango akomaka ata kokoma te boye toseki na biso nga mona koti kutu nazwi na komi monstre bonyo ozoyoka na te mais message yana ti lelo atanga yango te or nzoka nde dimanche ayaki mpa na bango ya kopase journée wana bakati epe suki parce que tozalaki invité quelque part biso nyonso kozonga na ye nde kozonga shiko azongaki nde shiko alala lamuka te ti lelo nde shiko akenda na sapongi ti lelo vraiment azaka na sapongi ndenge akendaki wana so mpe moyibi nini aya koyibela biso ye toyeba te donc moto ayebi yango ka eza nzambe alola ye moko nde ayebi makambo elekaki le 22 wana na butu je crois le 23 parce que ezali da 3 heures donc nzambe ka nde ayebi makambo elekaki mpo biso nyonso tolala ye ka lokwa bawei moto azali na contrôle ya makambo nyonso ezali ka ye moko nzambe donc ye moko ayebi makambo eleka jour wana na butu donc jusqu'à ce que totie shiko na morgue ça vraiment passe totiaki shiko na morgue à cinquantenaire yo ozali na monkole après bo accompagner corps ti cinquantenaire tokomi monkole nakuti mavia nakuti Aminata Fatou Tide papa Maswaku mpaka Loui ya Charlie Payoya tomande kosola pe na ba muchopi na ba joli Charlie vit de loin ya Charlie vit de loin toyebisi bango oleke boya kotoyo ba transport et ya olia bino pamba po to ça da formalité parce que chiko azeno na kacha morgue te famille na baba ki ba cheno wana ba comédien to ndimite ba kondima et bemba chiko ezala awa na monkole c'est ça avant ngana koma na gendo kuta déjà baninga msuba koma ibando ça da formalité pa masoko na ba pakaloui bazeda na kati ba futi mbongo ba bengi corbillard des corbières et tozui corps na biso ya ndeko na biso en tout cas ezaki vraiment somo donc monga fule ningana na 7h wana donc mama trop na nzela bato bazo bima parce que chiko azaka na public hein ah oui chiko azana public na façon moko on va essayer ko lobela ngope kala mingi te surtout si to lobela et par rapport ya chiko ndenge azala ki envie chiko azala ki artiste ka ya commune Morote Chiko azalaki artiste ya Congo mobimba surtout bi Congo mobimba donc tout ce Congo to généraliser ba province nyonso et surtout que sous na ngambu ya Brazza matanga pezo salama tozana bato bazana Brazza misuba yaki déjà o baolala na biso na kitambo magasin et pas ba Chiko na kwa mutu et zana bato pe baza ko se préparer pour que baya le jour Korogobima un jour avant je crois vendredi ba osala tout à l'heure dans l'émission si on parlait de Chiko oui vas-y Bata point noir délégation à point noir ekoya ya Brazzaville ekoya na Brazzaville matange sama na Botambongo na Wenze na point noir nde na éviter soki sala na quartier nini c'est toké ba kota ba matadi parce que nde to banda ko ke ba spectacle na ye soki ngai niki na tambola mwa libanda ya ba province na biso ba Congo parce que na yebaka na ngango te na kindango grâce à monstre nga bengake monstre da nga na kinda matadi to banda na Kasangulu chiko ana batu Kisantu ba province ana nyonso choko matadi pardon mutu ana fan lokwa pululu ate koti matadi boma mwanda toke kabinda soyo donc boke na bino bozana ba collègue muso ebele bokei bobimi boeshiko atikala na ndako place bokokoma bobanjo emsunde ezalaka bosola na bato nonde ezalaka ba libérer bino mo eloko oka to yaki na pululu pululu azab avant to bimselo photo monai non il faut bozonga na bato na ti place chiko na ndako so ba moni chiko nde ba koti maboko na poche ba bimisi mbongo OK yepe lokwa azaki social abanda ko bomba te po bato msu balobaka boloba comme ça bato malamu ka so mutakufi te chiko vraiment ça est bon c'est un bon ce boké place ba pesi mbongo so ba pesi 300 comme toza bango nyoso toza ngam na ndo simba mbongo moi 300 na to pesi niki ya simba niki simba tcha na caisse a bomba to mutu ana pesi ye te a pesa o simba to kabolongo biso nso mwana suka après voyage na nek to si ça va tourner na biso bobimisi mbongo na bokabulu alo bato production zaki ya ngai o ezaki ya boye
te azali na makambo wana te. Merci beaucoup Nikito, continuer. Nous avons vraiment un moment mis chez eux, nous avons pardon, tous en ayo, ceux qui ont dit et monsieur Kokatana. C'est porter caca, courage, tous on est là, na zongi pas ya joli walelo. Joli walelo to betara li solo ya le 23 reçoit Kisango, ya Chico. Yo kende mbala mona cinquantenaire pour nous oser l'accord. Oui, nga genemba mona cinquantenaire pour nous oser l'accord parce que baninga ko bazali jakuna babaki oleto déplacer to ça va transport to oser l'accord ils ont en cinquantenaire. Ndi to patienter ki wana ti corps yaki. Ti to koti sinzo to yandeko na biso na malili. Ndi to yaki kozonga to ke quelque part na baninga pour nous osa moi réunion mukie. Et puis voilà, des réunions continuent lelo. Réunions continuent lelo. Tout ce monde va réunions au salama trop na kitambo na résidence. Il y a Bashiko, monsieur au salama pe. Il paraît que réunions au salama pe na ba groupe, monsieur sur ba théâtre. Non. À part réunion au salama kuna na famille, les autres à la paix associés na réunion au salama na NTPC, ou les autres sang sa bisonyo sa ba artiste. Ceux qui ça mis na NTPC to ba longa kuna ba moni famille, idée ba yena ngo ba sang na o famille ba salelo moko. Donc voilà. Et si ko betel so mo li solo muke ya Chico Pululu. Yona Chico, o ebani pe kala bojo api moi mingi. Bon, ngana Chico Pululu, en tout cas, tu es bani kala vraiment donc depuis 2004. Ndeni ebi Chico Pululu, ezaki anu ngana bandaki nzonzing, muta bandaki ko produire biso ezalaki défunt producteur Moni Production que son nom repose en paix. En tout cas, 2004, en tout cas, tous les qui n'ont pas qui est vraiment banamikié, tous les na baladiches. En tout cas, sur l'hôtel même na image en haut, au courrier que c'est capable la ligne mon attend et tant de bazalaka. Donc voilà, tous les qui ont famille, tous les qui bien, vraiment ils ont passé au mon nom, ils ont vraiment passé. Na lisu ma morole la parce que modèle tension tout c'est en tout cas ba benenga matoi makasi donc. Nzamba zora lokumu na nyonso parce que il me tape ça qui pas mutunae. On n'a pas le choix parce que mukilango eza ya bisoté voilà pe maman bisoté mututo totamsa ngo quoi. 2004 à 2018 aux Alaina Chico Pululu. Très bien. Pardon 2019. 2019 nde toaki penza ko jouer dans top yo za kutu témoin tozaki ensemble dans banda avant midi Tibutu je pense 22h en tout cas tozalaki bien to se ki na ndemo sazo ba ki asali orchestre na ye miko yemba zo préparer ba clip na ko benga bino voilà donc en tout cas nga moko boye na nzima kité mokileza mabe vraiment franchement tout ça la keba vraiment tout banga nzambe liwa ya Chico et matisinga niveau ko banga nzambe franchement na bangi parce que même mikolo na ndoko ka même pas kolala non mon desu na lali na kufa nande ko banga vraiment côté ya bat bande côté ya ngama mingi même kutu batali banda ba monenga na lelaki ezali na quelques bateaux ba benga kinga ba bisinga en tout cas maman ba lela boité c'est pas bien. C'est pas bien, oui, en tout cas déranger une santé, franchement. Si les lots. Est-ce que ce que vous avez Chico aux Amotobo, je viens à Chico depuis 2004, si les lots, 2019, Chico il a peine à vie que Azala rankiné, Chico Azala orgueillé. En tout cas, quand on est niqué au cholo baba balobaka ko so mutakufi nde bomo bakebola mune mutunya ça ma bena dans malamne parce que bezo ba biso mo centre ezaka ye moko nzambe parce que biso sto bata mokili mais tant mutu aza ko se comporter bien libosa baninga il faut ko témoigner ngai depuis na ba Chico na 2004 natika na ko discuter na yete na mona pe bisika discuter na mutu te na tournage o soki ba welini ni obobo en tout cas na mona na ngate pour na monstre vraiment. En tout cas, bisika molimo na ezali pe manango na kimia. Na mona ki orgueil à Chicoté,
Chiko asolisa mutu nyonso tokutanaka na ye jour asuka na yambaki nga bien tosolaki bien namona ipa ndo soana baninga musu bazaki na o bazake bazaku ba artiste ka ya lelo kakawa mais Chiko avandaki pe na bango ane ko sekana bango jamais que yaza pululu et tout non tosolaki lokwa bandeko bana tata mama moko tovanda ipe namona besoin nga zali moko pesa mo ba conseil so mtasali wazongisi moi boye otenge mwazongisi moi boye vraiment pona o orgueil ya Chiko nga joli walelo na yebi na nga yango te joli walelo ces derniers temps tu as que ça la constant que Chiko pululu akomaki moi rare na banzonzingi na yebi te ce qui est pour ça la constant bon na yebi que Chiko pululu akomaka rare kala mais à où t'es cozon à à 100%, je ne sais pas. À zone qui n'est pas qu'il y a 100%. Parce qu'il y a pas qu'il y a 100%, c'est-à-dire que nous sommes des bandes bien ça qu'on a besoin de bango. Ya oui bi que théâtre on ya biso ndenge koma nango. Mutuna ah c'est ça. Et comment nango bongo. So niki aza mutu na ngai na benga niki. Mais ce que mutema ya bongo pona ni na monde ya théâtre. Vraiment on habito tambwa vraiment na obanga nzambe hein. Mukilo eza na biso te et puis tant ikoki eto fongola pena mitema to banga nzambe ya solo parce que liwa ezali. OK, na ozongela on a la question mona tuna na Niki. Niki? Oui. Oyebi que Chiko komaki moi rare na banzonzing ki ndenga zalaka air ya ba cassette ya ba CD à l'époque. Bien sûr, comment rare mais auté ko zonga parce que biso to tourner na ye pendant biso na nouvelle vague de vie. Tu tournais une pièce à moi et Télémi. Tu tournais une sous-pièce à Congo Bez. Tu tournais Congo Bez, tu tournais en 2017. En 2017. En 2017, tu tournais une Congo Bez. Donc tous les deux films. En 2018. En 2018, on a Bela Mbasu. Et on a un tournage Moussous Yabiso. On a tourné une pièce de tournage. Est-ce qu'en 2018, on a eu Chiko jouer dans un groupe? Bien sûr, même dans le groupe Naïmoko, à Salaki, il n'y a pas de groupe, parce que le groupe Naï, et souvent dans nos répétitions, toujours travailler, et même le tournage de film, tout ça. Mais le coup m'a bêté dans le groupe, je suis allé comme on a tenu la monnaie capable de pas via, des vies à bande comme bien. Est-ce que vous artistes et comédiens, nous avons une relation avec Chiko, à part théâtre, et Chiko, on est Salaki que Chiko comme rare. Bon, ndenge moi Chiko bando bomba makambo te. Chiko abetelanga lisolo balobi nanga niki. Ezara makambo ba producteur par rapport ya ba salaire na bango. Bazalaka ekiri bango na bango biso na biso ba collègue na mitie po era nanga na zaki te. Na mitie ka représent musala na biso. Ko vandi ba vandi ensemble ba yokani te. Producteur a futa biso so mabe. Soka ye to vandi se to loba na e po ba bongisa. Ba yokani bongo. Et comme era koloba un producteur aye Chiko à lobby et Chiko à lobby producteur a mon ma bête angali Chiko kongalangali Chiko a keit na sima ba ninga ka ba collègue na mso ba tikalaki ba diaboliser ba beti diabo ba diaboliser Chiko ya lekisi ya lekilo lendo boye yango moni ba producteur ba sala réunion na bango tant que ba producteur ba lobby ke ba tchel sous te pour ba diminuer akoma fende atika no lolendo ana ya kuma inango oh ezalaki ida ba producteur te biso na biso kama mtoboma ki muninga ozomona biso na biso mtobanda makambo na so biso to tche pipi na mungu ate nde Chiko balinga ba etufete yango monya kenda na ko va na point noir akia kuna na point noir bato basala ke Chiko pululu akabwana na ba producteurs et ka ba comédiens ba comédien ko. Est-ce que vous rappelez moi quelques noms ya bateau yo bazala na ba ah tangelenga kombo ba kombo ya banyingati alobaika Chiko azali na bitidi te soki muta sali mabe atanga kombo mutu wana oyoka obeta ka lisolo ausanye cha opeso toli omoni monde oboye niki omoni biso to bima vambino to saba succès makasi fozala boye fozana mutu boye zala na mutu koto boye zala na mutu koto boye omoni oza bien tala o basalanga ando tanga bakomba batuti au peso ka conseil mais ko tanga komba mutu boyo au tanga na eti et puis ndenga zaki na zaki
moto akosalema bendeni pour kashiko ke quelque part abeti lisolo eza pasi aloba te ka moto wana ye moko asalaki ye mabe ye moko akokende abeti lisolo pa bato tala kutu ye boye asali boye mais po yo kashiko alobi yango akoloba te aloba te wana monstre aloba te ovanda yango kana motema aloba te obeta lisolo tavandi nye azane ka silence na ye wana ka nde eloba na ye elobisa bino ekomi so bilobaloba yo moto ozwi problème na ye jusqu'à ce que ti boya oboma moto boya oyokana shiko azalaki bongo. Donc séparation ya Chiko Pululu na baproducteur ezalaki kaka cause ya bacollègue na ye bacollègue ya mosala nde bayokana ye bavandisa baproducteur baloba mpona à propos ya salaire ale bango siko batikala babeta moninga diabo yango osalaki Chiko akoma moi rare na banzonzinga azala lisusu te azala lisusu te avant YouTube te wana avant YouTube wana ba CD nanu ok wana era ba CD parce que YouTube ye to moni ke ba site comme même moi belé ba producteur musupe asika ba bimaki mais Chiko azonga carte pourquoi bon nga pona nga moni Chiko pe moko azaki un peu rare Msuso mona ba tournage eleka na Kinshasa boye Chiko Msuso azana na point noir. Ah na point noir ouais. Msuso azana point noir akenda point noir na Msuso moi sali 3 mois, 2 mois après yé mois mona na été mona. Mois ndo mona na te na ebité so ndo koma wapi Msuso boluke na kitambo boazate o akomanzela mai Takome na Mbinza Mimosa akomi na Gramalik Gramalik avant qu'on a 2 fois même Mimosa avant 2 fois et après aye comme on a eu peine place à hauteur kufa mais akoma epé bongo po moné akoma ki isolé si parce que nous a joué tant solo na Chiko moi yango à partir wana yango epesaka ye makanisi ya ko créer ka ba production na ye moko ba voyage na ye ako benga quelques-uns autoké soit matadi à créer production né bo jouer moi quelque chose pour faciliter un soko futanda ko kolia ko somba bilamba talaka milé na biso soko zola tapete mabeti talaka yaza da combo a combo makasi yo mo ndo créer ba voyage na ye a créer so moi ba producteur so pe ba no bengi net président du 15 na Braza mon a bengi Chiko production mo eza boya to boya donc kende ba tourner ba sel ba tournage kuna ba teki on a partir à Brazzaville c'est ça. OK toujours continuer toujours monsieur pas maman Jolie Walelo Chiko koma ki moi rare bondo bengete na banzonzing pourquoi ko benga Chiko na banzonzing to mona bo sala ya ba internet ba YouTube vraiment na baksa boye na oniki alobi quand niki aloba ke Chiko ba producteur batika ke musika na bango vi ya ndenge kosolana baninga bosoli malamu merci mam kongono basali oni bachombeli Chiko tanga se sentir que a commis délaissé a préféré qu'à ça nzela na ye a préféré qu'à zani musika na biso ba comédien parce que to lingana na biso te to amutema mabe comédien ami lingi oui bomba pe mabe to bombi mingi to lingana te to lingana na biso te to amutema mabe makasi to amitema mabe tant monique même ngaso mo ba to alina ba ngate à quoi c'est en avant na bino susu yango konga kutana Chiko na point noir nga to kutana ba ona ba papose wana koma ipa ko fanda na point noir a umela parce que nga la sala so 5 mois kuna na kuta na longwe na tika kai après yo kozonga ndia koma ki tantôt na point noir tantôt Braza tantôt à Angola na on a ko changer na pour na lukana ye kaka moyen de vivre olbaka Chiko tabiso zinoto za yo kasi bat babenga ka bato benga na bon bato te ya bobenga na bino pe babenga na banka bato te ti lelo na ko benga yo ndeko nanga na ko benga yo te koma ba groupe na ba groupe soko moni lelo ndeto za boye mutu azondima sa site na ye peut-être ani anamona na ata na site nanga parce que sona remis bomba pour rien musala ngo yango biso stopona net ba biso ba jolo musala na baniso na âge so ya 17 ans
na ya déjà na mesana nango na simba mbongo na théâtre na zwa mbongo na théâtre na yebi na ngate ko zwa mbongo côté mususu so ba etufenga bakalinga na zwango wapi na bana na tengsa bana futela ndako nga mo fona zala bien alors fona continuer ozo mona ba site YouTube comme belé pourquoi comme belé parce que oh so raza un site ne amoni ke mati asali ka click ne ka bango kaka bango ba producteur pe ba komana bango mukie ya ko produire lelo komi kaka biso na biso nde oza un site na ye azo soutenir donc nous ça comme fongo sa chaîne na chaîne na nga songa mona zawana na komi moni samande na lingi pe ba fa un peu ça ndenge jo sali chaîne na yo ngape mwana obota makaka la ta robota makaka pourquoi pas eza projet moi robota mana oya mais non pas papa Jean Thibault ezanda kuna biso tozali anda kuna biso eza problème mukolo nzamba ko sepela to tonga pe mwanda ko na relation ya bien oui ça ndi peut-être papa Jean Thibault boya nga posonga na sali site parce que na otikala na nga pe ko za ennemi na été na otikala za conquérante na été jamais mais so ina ngina sa site non so na papa na nga lo wa papa na mwana papa nga pe ngina sala mwa libaya na nga conseil ni ko pesa nga ndenge nini ezalaka babandaka wapi basukisaka wapi ndenge ezalaka sikoyo kozi ya kimotema mabe wana koyina na wana ekoti mingi na théâtre pourquoi parce que ceux qui na se rappelé na au moment ya nzunzingi ya ba CD makambo ezalate internet ina makambo pourquoi parce que bakomi pe belé to komi ebele mutu na mutu ina théâtre na beats na oui Bavantaline bazali bango bayena bango na YouTube amsu bayena bango point beat ngana ina ngaka pona boye ngana ka ndeto kome bela le motema mabemo ekota na ebite menzambe ka sunga biso ndeko parce que nazo control beloko mokili eza yanga na yote yeba kolo mokili azali ata to bomba mina sali banga ya mona katina se ya mabele amona eloko ezo bombama mais to bongola ka motema. Merci beaucoup Jolie Walelo. Tozana no na bi que verdict ngongeza na nti tozo continuer tozo ngi ce soir wa tozo ngi awe pa ya Niki to beta moi si solo muke ya yona pululti pour la vraiment ami na yo. Oui. Chico azay pire ngako. Pire yo makazi. Vous avez une relation mon quoi na part mon théâtre. Tes relations a été Chico. La chose est dans mon théâtre. Vous avez vraiment yo. Chico abandaka kofanda na bato balingaka ye. Oya lingaka ye ya ko approcher. Oya lingaka ye te a ko approcher pété. Parce que bon mon biso ebele to lela. Et belé tu en es que l'année belé peut vas na bando linga chicoté. OK. Et belé bando linga chicoté. Oyo bando lila na morgue wana jo chiko kufara. Oui, koto chana boy na nini te na mon colete. To yé boy na cinquantaine. Oui. Et belé bando lila chiko wana bamsupe ba mesana été, ba yebi été, bamsupe na nyeti et belé. Ils ont un film sous la seule mission. Moi, je n'attends pas qu'on me montre qu'ils ont été. Car batunde bazot be na poto kande ba benga abiso. Fibo alobi boite. Ba ebi pululu te. Do bazolo ba oyo bango ba yebi. O bango ba ebi te, ba ebi pululu te, ngo bazo beta masolo bongo. Depuis Chico akufa, na c'est la première fois dans cette émission. OK. Mucho bikuta benga yana cette émission na ebi c'est Rosine. Via boya qui na sala l'émission. Que lukata maswaku bosana e po maswaku pe azai mwana o azai formé par Chico. Mwana azai formé par Chico. Malgré le lot ozana pas via. Na bilukata maswaku o sala interview soit kende kuna kwa mutu okuta ba mama ba petit frère Chico bazakuna bosana bango émission. Donc ebele bando lela na bando linga Chico pété. Aleki si aza fier buena bete. Minga na mona fier ngoti. Chico ane papa chéri. Oui. Chico na moi abimane libanda te. Fandi nae abimate. Ti moi ekota na ngomoni er mo wana era na kwa mutu. 17h 18h moi bimisi kitine ya che libanda afandi. So baninga na eba e avana bango bandi ko solo. Ka pamba boye libanda yo sani. Ako ya tournage boye batu bafandi belé. Apesi bonjour.
azwi coin na ye avai na coin na coin na ye so baye banjo solise abanjo solola so pe muto approcher ete avandi wana tia kovanda na tia kolongwa aloba na ye pete siko fier yango wana babika za fier yango sala ke bayi na ye mutu faza ekenge tant amoni déjà que na moki mutu nyonso faza ekenge okoseka na n'importe qui te parce que toyebi mutu aboma te ya normal kobenda na elobi te koza oge mais non. Ok, vas-y, continue. Donc voilà monstre, on me trouve ce tout le monde a vendu monstre, Niki, abimana loyenge boende, boa artiste. O sopana, ti boza artiste. Petit nanga. Boye bana nous maman bo sala tende zokonga, monstre, yo pe boende, habité, faut osala boy. En tout cas, on a demandé qu'on féliciter, on doit féliciter quelque part. Pour Azaki fier de l'endo téninité, ils ont n'engé naïe, ils ont n'engé naïe. Ils ont le quoi président JBM Piana. Soka vaine na kati ya JDT mulopwe, avaine na kati ndako moi bo abimine libanda te bo benge fierté, ils ont n'engé naïe. Na moi azani. C'est sa façon. Abimine moi ekokota abimine afandine abanjo solana bae. Emso matine na pays des artistes kuna pas Patrick Dilele ba camarade naye akene kuna fandi naye so ta sombi bière naye bandi komela ou bien anjo répéter naye banzembo naye l'inspiration ya kaeka boy amo créer naye banzembo naye ba vocal na créer moi pas salon et bimi penzembo zo mona banda zone penda temps ya vanda naye moko tellement mon déjà bat baliba boma et ko boma na ndenge ya ko boma ete ko boma na ndenge ke bo diaboliser déjà ce mutu déjà pi a chombeli na motema c'est ya bomio déjà on monya comment na ebongo ekenge fait l'homme mais boti ko benga ye ke azaki lolendo azaki boye les bozo bimisa mambe belé c'est pas bon. Ok, merci beaucoup l'équipe pour l'intervention dans mon témoignage toujours continuer toujours je suis pas maman Jolie Walelo yo pour kindaki na rendez-vous mo bozen le 26 rendez-vous le 26 le 26 n'a habité sur Zaïté rendez-vous le 26 et d'ailleurs rendez-vous je ne sais pas Zaï le 26 rendez-vous à Kingakati. Nayebi kingakati te, etika okepe kingakati te. Ayo, okenda te. Nazaki nakenda te, nazaki pe na temps okenda ngo te. Parce que en tout cas na kotsaki kombo nanga. Mais nazaki pe na temps okenda ngo te parce que na bandaki nazaki na copine nanga Rosi Muchopi parce que ezaki ya bane ko bala samedi. Tono sani ba course mama bala donc na ndenge tozali na matanga. En tout cas temps vraiment okenda ba kingakati pe ezate. Ah, okenda garanté pour na bongo. Sikoyo comment na bandeko bakenda kingakati ba collègue na yo, hein? Bakenda kingakati bazaki invité et pas ya maman na biso maman Olive. Ba koma ki wana et ba sala pe 1 minute de silence, maman Olive il paraît que yenda sengaki ba artiste pour ba sala 1 minute de silence pour na suko pour Lulu. Mais et après ba komi kobina bakomi kobina men de kwaza na morgue na muneno siko pulu azale na ngona monde théâtre bango siko net babosani ke ba otsobungisa moto bakomi na bango kobina na kingakati e kobina on apesa maman Olive ta bande kobina te bango nde babande kobina babinisa maman Olive vraiment eza pas pe ma pour la biso ba comédien parce que jour wana bon bazane kingakati bande kobina les ayi jour bande ko ambomé siko pululu. OK les ayi des jours ango rendez-vous les aki nango mabete c'était bien mais soto kenda ki fait to kena na titi la matanga toye na ndenge ya kimia ba comprendre que ba o ba bungsi vraiment moko na bango mais tant to koma ki kuna ezaki to bosani na biso ke muninga alali na mboka na sona ndako malili ero pe to koza na awa normalement ou bien soit to ka pe ko na mama to reporter jour oyo parce que muninga biso zana na malili soki to kundi to roya parce que maman Olive alinga ba artiste amisa rolia comme na ba artiste je ne pense pas qu'elle n'ait qu'à boya à via ba comédien c'est ça voilà en tout cas ça qui bien té to bomba té to bomba té to za ba banque té mité même ça ba banque té na sepele na nga ngo té
sepele nango te ezalaka te parce que so ezalaki ata mama oli bakufelaki leki na ye ou bien moko ya batravailleur nde balandaki na nsima je ne pense pas kelingaka yamba bato bongo bato babina non yango te so tocontinue kaka boye ya kitoko te franchement ya nango kitoko te esalaki malamu te esalaki mabe makasi esalaki mabe pa bandeko babinaki en plein day le jour yango tolelaki kaka soki lobi toleli et puis elo esali nga mpasi na mawa tomoni bavideo na biso nde tobambana na nini tomoni basali bamélange sikoyo na bato bazobina en tout cas vieux Jossard wumela na mokongo koba mpo bato bagumbaki mokongo jour yango makasi oh mais il faut ta bavideo ti en tout cas vieux Jossard place azali sali mpo bato obungisi bato na image ya ndeko na bango akufaki bato bakati mokongo akoba mpe ya sona mpululu shiko molimo ne mpe malakimia tozoka impression na ye par rapport ya bandeko parce qu'il y a ça le 26 wana yo ozalaki wapi le 26 décembre jour bandeko ya mbome pululu bon Chico azalaki ambomé le 26 te c'était prévu d'embaumer le 26 mais esalama lisusu te esalama te eyaki kosalama si je me trompe pas le 28 ok le 26 yo ozalaki wapi le 26 tozalaki invité nga mpe nakendaki ozalaki mpe kombo ekotaki même Chico ye mo mpe kombo ene ezalaki ye mo mpe azalaki invité. C'est la première fois que Chico a invité na Kingakati. Je crois. Et pourquoi mes rendez-vous Kingakati on peut aller belé comme on côté te kimuté ma bekaka. Tu habité parce que même la pezamba liboso na kinde. Ba liboso yo pe ba finira finaka. Ba liboso non yeba na habité. Nka ça start parce que ba ka so ngombo bimité si ba fini pour moment il va bien ça ne bato. Maman il va saka ataka limite ya ba artiste c'est en généraliser ba artiste. Tout le monde a un message et qui na groupe pas ma vie que bazo komamba kombo ka senga liste ya groupe par groupe parce que maman aya maman livre aya mbarabatu chaque décembre aya mbarabatu artiste et comédien parce que yende ka to tikala na awa yenda sepelaka na artiste et comédien ba journaliste aussi ba journaliste mais na c'est zapemba liboso ba kende non ba kenda na bango oui maman il va voyager na bango misu ba kenda bango ba misu ba artiste et puis ba kenda ti ba Dubaï ya ça bango ba film oui nga tema na yebi na makambo wana te moni ne banda na mo kala ba ba fina na bango yonde au décembre tout wana ba yebisa biso bongo ba bengisi bato na to kenda te po baninga mususu ba musu ba chaka chaka nde ba ndeko na bango ti ba kenda na place na biso mais tozalaki na Kingakati atanga mo pe na Kingakati po binaki na vidéo na ba mona ki jamais monstre na ngalali na morgue ngana tema na bina pona zwani ayo bina ina hotel et ça là bien té est-ce que la bandeko ba bande obina ko kata makini wana bitono lisolongo ezaki maman Olive nde atele magazo bina muta liboso to ba artiste comédien de ba banda ikobina payot tango ezali trop munene biso et wuti kuna esali neti boye baluki biso tozali neti kotoyo tozali tablement kona ma vie basuzi tovandela na bango et batie tosali 1 minute de silence maman mutasengaki yango totelemi balobi oyo esengaki baloba par après la servi biso tolie ndenge silaki batie miziki tout le monde a quelques bateaux batelemi babuke kobina babandi kobina donc ba artiste bango nde babande kobina babandi kobina biso totelemi na musika tozotala totala nde bazobina topusana epe pembeni kuna te koma ete ezala nzembo nini wana vraiment zaiko ate nzambe te zaiko nde baninga bakoma ekobina en tout cas esalaki bien te makasi esalaki bien te na biso oyo tozalaki mpe kuna tosepela nango pete na tanke muninga za na morgue Chico a grand a munene ana succès koleka ebele ya bato oyo tozali na kati ya Kingakati Chico aleki ebele na kombo mais fallait pas eleka bongo mais tozali na choix te ezalaki sentiment na bango yango ozomona na minute oyo na bandeko na biso ba diaspora bazosilika bazofinga biso oui bazosilika c'est normal il faut basilika par respect
ndenge na présenter zila nanu bango bandeko nyonso badiaspora basiliki nini tokoyeba beat ya kanda oyo bandeko nyonso badiaspora bazwi nga nayokaki voice moko boye nayokaki yango etambolaki nde babandaki kofinga bazofinga bokei bamandiante lokoso na boye likola biloko botiki moninga na morgue boke kolia boye na boye boke kofete donc balobi mpo nga bavoice yango mpa na nge eza te na ndoko nga na batelefone ya baninga mosusu nga bafani na nga tobandaka kosolola na bango niki bokendaki bato na bino basali mabe bazokondaneka nga bi bien sûr ma ese sopani baobi le linge sale se lave en famille bino nde botala biso bino nde bosalaka biso tozala te na présenter besquise en tout cas pardon bolimbisa wana ozosenga basenga badiaspora bafani na biso bato batalaka biso bino bosala bozala bamama nayebi ke bamama mbaa na kanda makasi bamama bolimbisa biso il fallait pas eleka bongo mais invitation ezalaki déjà proclamée parce que tozalaki même na leki ya shiko kuna adeke shiko pa kendaki tokende na leki ya shiko ye bazwaki enveloppe ouais bazwaki toye kozwa biloko mpe bazwaki donc babenga bafalaki baya potaka na matanga kuna matanga esengaka bato balia ti esengaka bato balia bamama baza mama shiko azala déjà orphelin akufela papa mama ye mosu akozala na mbongo wana te ya kobimisa koyambaka bato nde baye na matanga ebele yango moni petit frère na ye oyo alanda ye nde ayaki aye kozwa biloko na bango na ndenge ekendaki na famille en tout cas bolimbisi vraiment makasi pardon yo mo opozo senga bolimbisi oyebi ke bosala ye mabe le jour wana tosala ye mabe bato babinaki basala ye mabe yo bina na tosengela siko bato babinaki est-ce que bato babinaki wana mpe bazwi déjà courage ya koleka liboso ya caméra mpona koseskize nayebi te wana en tout cas nayebi te en tout cas nayebi te vraiment balimbisa bamama bolimbisa biso toyaka baoyo ya bino sans bino mobulu te sans bino mobulu date wana ezali déjà proclamé toyeba ete ke shiko na biso akokende na sapungi ndenge wana parce que shiko esa se kwafaki mpona invitation yango dimanche azali na ndako kuna ayaki petit frère nakataki ekwafe mpo mardi wana nde ezalaki fala tokende nde bayaki kochange jour nde mama ye kochange jour ezali le 23 nde mardi nde le 24 nde fala tokende nde mama ye kochange jour ayokomisa yango le 26 yango moni tokendaki donc ma ese sopani moye tolokota yango totya na sani eza te bolimbisa mpenza ok pardon na oyo baeskise na yo ekomi en attendant tokomokoma na mwa suka na moni verdict ya kosala biso déjà signe na ozongela yo tozongaka awa epai ya mama Jolie walelo sikoyo na ndenge bandeko na biso ya poto basilikeli biso nga mpe na mitie na kati parce que nga mpe apart mosala oyo nasalaka mpe théâtre malgré komona nge kotaka nango te biso tokendaka te mais tosalaka mpe théâtre ber wana ezwi biso nyonso mpo bandeko na biso badiaspora baza vraiment na kanda makasi ndenge basiliki bongo mpona bandeko bakataki makino na nini nakinga kati le 26 yo kosola na bango nini en tout cas oyo nga na oloba au nom de tous les artistes du Congo, de partout. En tout cas, la diaspora, ingeta, bolimbisa, parce que ya biso na bino eza bondeko, ya biso na bino eza libala, to utina bino musika makasi, bobundaka po na biso banda théâtre ezalaka na ba cassette wana ya kokota boy. Tolongwe kuna toye na ba CD leo tokomi na internet parce que na biso moko tokoka ko utiliser internet c'est grâce à vous bozo ko abonner na ba chaîne na biso ko tala bilo na biso ko matsa ba vue yango ça que biso to mata en tout cas bolimbisa vraiment to sengi bolimbisi na kombo ya ba artiste nyonso bolimbisa parce que
soki boyini bandeko na biso toka boyini pe biso parce que bokokabola biso na bango te toza eloko moko bamama bolimbisa bapapa bolimbisa nayebi ke bobundaka mpo na mboka na biso Congo makasi bozobundela biso en fait que Congo oyo emona nzela en tout cas bolimbisa biso na bato bafingaki bolimbisa nayebi ke biso nyonso te kotokoleka me nayebi ke ebele deya baleki mpo na osenga bapardon ingeta et si on a des comme moi si mon collègue Nabino n'habite ce bois que des comme moi si moi j'ai courage aux autres téléphones comme ça la voice pour répondre bande on a sur la diaspora oui balimbisa en tout cas esali mabe non esali mabe mibali ya batu basi ya batu badoka elobami mabe mais balimbisa et puis nangina bongselo quoi parce que lobi tozaki na ba ya ana banini faut senezo mana koma ya na bande ko na ibisa bino eza ya ana te eza ana chikate mutasali yango bolimbisa saka ndeko na biso me bolimbisa eza ana te parce que kweli ana bazo bakeza ye me eza yete yepe akoleka akosala émission eza yete aza mukolo aza mwasi ya mutu mbale pe boza pardon simba no micro na aussi misope micro boza bato boza kana bande ko sur basi boyebani il faut iswane ko osala nani bon eza na tina monte to tanga kombo ya muto ya saki voice wana asa mikiti si pasengi pardon eza mai esi esopani moyen to lokota yango ezate parce que ba insulte de bimaki o tozo senga ezaka pardon itake ba maman to balimbisa vraiment ba artiste oyo basala bon est-ce que artiste a droit à répondre fan naï jamais fan ata fingio jamais c'est juste pour bongisa toza wana pona ba critique c'est juste que bazali na souci na biso et c'est répété sous terre oui ce qu'on déconne ya poto era tinda ki voice wana bakoma ina kanda aponga na jeune ba appel normal bande wa benga ngai oui on a roloba ba lobela appel likambu ya ndeko moko asala ki émission alobi ki pona ba $20 na bino ya page wana botinde biso tozana besa ba $20 wana ya toki makana ba western ne likwa ko za $20 ngai kunde na zaboe na bika ne na mbonga ba diaspora $20 toki melango pe na mbango na ebi na ngate en tout cas omonombe moi ça ça qui voice wana balimbisa e mais aibi makambo alobai bon de quoi alobai ke pona ba $20 botinde la biso ndeko moi mobile passa la théâtre tanga kombote mais eza moto yo ba komi combien pe moi mingi akosenga na e pardon pe na minute déjà zo regretter osenga ka pardon za moto toza reconnaissant na o ba diaspora ba sa pona biso en tout cas balimbisa vraiment ingeta. Merci beaucoup. Émission de choses à titre que si on parlait des Chikopouloulou, dernier message, matin à Ezo qui n'est pas réunion. Programme est comme déjà fixé. Oui, programme est comme déjà fixé. To bimsanzo to ya ndeko na biso samedi et to le lango na stade de Vélodrome. En tout cas to yo ki kabana kitambo basengi. Est-ce que le droit moi sécurité est à l'assurer parce que le jour où on a une réunion comme une réunion il y a des artistes contre famille et jeune frère na bisoa il y a quartier babo tous les bisona ba kit ba artiste vraiment même ko finga papa masumu tozo banga kutonze ba ko beta biso mais tozo senga ka gouvernement na biso atela biso mo sécurité vraiment ya makasi parce que toi na normalement fait to le la chiko na martio babi balina foot ezali ba match ba via programme epesi vraiment toi ne ko senga to umisa su nzoto na eli susu mwa mingi yango toto sika bango baleli na kitambo mais j'espère que sécurité Rosala et Rolekana kimia. Merci beaucoup Joli Wale Loto Komina Souka. Dernier message na yo ba dédicace non ba vu le meilleur non ba tenu sur la biso ça la bien. Vraiment na baki tant que je suis quoi kunem na mte na bwaka na mutute. Na bwaka mutute o est important na zo senga kaka pardon na makambo e kaboli libana na biso na ba diaspora. Donc yangwana ba diaspora ba supporter biso toza ya bango baza ya biso Chikopouloulou atiki mwasi na bana ana famille na ye mama za veve ando ko bika na peut-être mona na ye ba diaspora bolemba biso te botala bana Chiko baza mikie vraiment mikie mingi en tout cas mbote mingi na batu nyonso balinga ngai merci. Si Joli Walelo pour nous succès vraiment rendez-vous na biso si on parlait de Chikopouloulou. Je vais clôturer avec Niki Lopez. Niki Lopez, tozongi panayo. Niki koyoka ndeko na biso moko ya mwasi
à Sally Voice pour répondre à la diaspora. Les arabes loyaux joueurs, aux obétabal et terrain, les supporters, babambio mabanga pour saluer erreur et yo posu li banga nos oncle les supporters. Bon, et ça là est bien teint. Fallait qu'à répondre té. Bison soto zala ki benjir on ezaya bison nyosoti. Parce que bison soto kenda ki ata to bina été. Bison soto zala ki kuna il fallait pas à répondre. Il fallait pas à finga. Il fallait pas. Ça là ma be makasi. Les a droit na bango ba sepela été. Même biso moko misusu to zala kuna kati to sepela été na bato ba binaki. Ozomona. Il fallait qu'avant ça me renier. Pour moi, c'est sopana qui déjà donc au cause on s'en a katia bassin té. Donc ils a pas si mingi. Yango eloko na lobakaka balingi biso binonde bolinga biso binonde bosala to zala. Na komba ba artiste et comédien nyonso. To présenter beskize bolimbisa biso sans bino mobulu. Sans bino mawatro. Pour ce bino boboy banemba otala biso. Banemba otala biso. Bo ba $20 on bana on ba otinde la biso. $20 $20 en est très important. Té ngalinga na 20 wana. 20 ane sala nga bien. Le tozan absolument l'autre 20 ans ni nyango. Kofinga 20. Ofinga 20 ni po 20 ane ko edo somi mo body. Osomi mo eloko em so sombele on saka lo so kuno tiena ndako bana balia. To sala pe bongo te mabe makasi muninga zaina na kati ya morgue eloko to sala ki ezaki mabe. Eloko esa to sala ki ezaki mabe makasi shikwa zaina na kati ya morgue to ngai to binate. To ngai to binate. Tombo mo muto azo silika eza lokwa mwasi na kati ya ndako mobile na silikele mobile azo ganga. Mwasi faut kita. Okiti kakati po to sala mabe. Bon ka faut répondre. Tant on répondre ba beti ozo suli bango bambili susu. Pardon. Pardon, ba maman mingi ba maman po ba papa bazana ba mo mtema munene ba maman nde tozana kanda mingi ba maman na linga bino makasi na ba ona yebi te na linga bino makasi banoko bana nga na linga bino mingi bolimbisa biso tozaka na bino pardon to lela chiko ensemble chiko atiki bana atiki maman zali ce que loko eza bo bengi na numéro bo pesi pa maman partager pa bana po bana bazamu ebele bo bengi pa maman partager na bana maman oyo aboti chiko naza ko insister et pas maman oyo aboti chiko po chiko atiki bana moi ebele po maman ndia ko partager et là on lobaka yango wana toza bino ensemble kora chiko ebima samedi ba dango dimanche wana toza kuna match. Parce que c'est jour anniversaire à Via et qui vit un mauvais souvenir que ba kunda chiko jour oya botamaki et ça passe moi to sala on coûte exactement makam so to changer parce que petite sœur à chiko cadette na bango a Joana biso na groupe na sa Luanda na minute on est na lo baboé je ko faisais ça comme pas longwa et lobby on est ensemble na lingi bino mingi bolimbisa biso pardon penza pardon makasi. Bah aux gens bateau plus ça va vu le meilleur baza to salara déjà émission où ya ba v avant chiko kufa na Keren News déjà to pe sara déjà ba v na tango na dédicace te bison to perdre mutu munene bon moi na kolo rumba monstre d'art musicien ouais yembaka asala tous les rôles soit jouer Chico soit côté poulou côté nsembo kolobate to perdre mutu nde na regretter mutu Solange Mindondo nde na regretter un monstre mutu wana. Un grand merci à vous. Tokomi vraiment na sukaya. Rendez-vous na biso tozagi lelo pour nako solana bino ba diaspora nyonso ba fan nyonso ba abonné nyonso EcoRDC. Tokomi vraiment na suka. Romain Sengo nangezaki ya ko mona bino nde bozala yebele pour na Rolanda biso so vraiment to lobi mabe to bitsani mabaku
Olimbi Sarara, et un micro, et une caméra. Les joueurs sont dans le terrain, ils ont bala et baraberere au salate. Et bateau batala rien de bamon raberere ou yazo sala. Donc suite au loba imabe. Bolimbi Sarara. Non, en fait, ça va vers le meilleur. On n'a pas Christian Luyindam international depuis Turquie. Courage toujours, courage mon jogo, mon international Christian Luyindam. Et pourquoi pas à Guiche Noir ou l'Envang. Et bon séjour à Kinshasa. Maman Mokonzi, on est là Luyindam, Mama Bia, la bon séjour, mère Bando et tout le monde est maintenant tout le monde nana et na bandero nyoso boza connecté bozolanda biso bah veut le meilleur nabino on est toujours ensemble restez toujours connectés sur Eco RDC et abonnez-vous massivement sur Eco RDC mon numéro est là suivez ma remarque Ezali bah si je sais Ezali n'hésitez pas écrivez-moi sur WhatsApp donc je suis là sur Facebook JM Omonombe merci beaucoup bye.